Le solo ya Ada azana poison, Raïssa azana poison, Fendi azana poison, tout le Babeti Kabana azana poison. Et comment on l'aime ça? Moussalango. Peut-être Ada Zagi na dossier moko boye. Il y a fille moko na États-Unis sur na boye. Azaka na mobali ne soba bibana azwaka soki zemi do ma mais comment moi belé. Balobi peut-être mobali wana ne utiliser bato alobaki ko sale mabe. Est-ce que ce bozongi si filmé et que ça la yangote qui a empoisonné ça déjà combien de temps? Ce qui n'a calculé bien nga na munoko na yemoko na yoka ki yango ko informer ngai ezalaki jour tozo bimisa corps ya vie dadi nda informer nga ki azalaki déjà auparavant na yoka ki yango déjà pas bato mais ngai ko confirmer yango na munoko bato te moko ayebisanga a informer nga et nazala informer na munoko na ye a informer nga le jour corps ebimaki nde na confirmer ki yango na makambo aloba nga na ndenge ngai tozali na ye si azobisanga ki na lungu na awa na stade na keno na zo traitement après na ozonga après vous avez compris que mambo yango eza makambo yango nde tozalaki mutakoya ko tika te po santé za ye et na comprendre que maman eza solo et ensuite na sema mikolunde na oyeba tuzakana Ada tuzakana Fendi tuzakana ngutu na ko nous informer que Ada pas empoisonné mais il ezaki prévité ndeti maman tout ezaki c'était pas que les lots tam so beta lisona ngo boye tebe que za maladie mo boye ba chaki malgré nyonso nango traitement ndozoa tebe que e osimba ti lelo par rapport à la santé ya Ada traitement zokota mais changement ezate alors comment susuka na problème alors comment toujours faible na santé na ye nde sali que a dévoilé oyo ezole kana nzoto na ye batala biso na TV batala biso na ba film ba o ba yebi Ada so batali Ada na ba film ozokota sikoyo ba comprendre que Ada wazaki libosote banako lo ban Ada za monene akomi trop monene faluka sala régime mais Ada sala régime monté lelo bat ba commenter que Ada c'est bon santé au kondi ozongi ndengo zalaka na bandeli mais za oyo tam su bango ba commenter te Ada ko akondi to akiti na régime te asali sport monté esaki akonda mais Ada za ya kokonda ya ko diminuer. C'est au tali Ada boy na miso il y a déjà bataki mission à salaki ba comprendre que ça Ada o yazaki de sauter c'est pas cet homme ezebede mutualité misunga yo moko misunga to kate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fo na comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba ministère na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba ministère na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to
Inde kala mingi te na bamboka misusu soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo mpo ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Nzambe toloba te biloko boye toloba te Nzambe yo otani ozolula ya bato ya yo mpe akoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza pona adresse ya kosomba pomade awatoza esalami na bana mboka bakongolais na banzete ya mboka Kongo bokeba na pirate mpona kovimisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ofi résultat Salut la pomade awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokoni na pomade awatoza. Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Moutoumou Kwabu, aïe, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer des matrices, cancer des cerveaux, cancer des seins, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH, sida, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olinge komisa mwasi love kilaou, papa love kilaou. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi 00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo, apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima. Mesdames et messieurs, avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amour, Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka, merci aussi et bon anniversaire à la mignonne Kachala, joyeux anniversaire. Merci aussi à Mokonzi, il y a Istanbul Badivé, donc mon ami Badivé Mokonzi à Istanbul, merci à vous. Donc Naobengo Koda Istanbul Badivé, merci. Nanyoso Salapona Mathieu Bonché, donc merci à tout le monde qui nous suit et merci à Couple Vous Antoko, Papa Carlos et Mema Béatrice, Daniel Vous Antoko Fondation, merci à vous et sans oublier Apôtre José Moutima. Mathieu Bonché, je suis là avec Gabana, l'artiste et comédien de notre pays, donc Makamwe Belé et Koleka. Ya on a lobby tristesse ezana mutema komuna bandeko belé misa tutozomona wana na ba photo ba problème eye na ndenge ya kosakana te. Pourquoi tozoboma na biso ba congolais, pourquoi tozotiana ba mbeli to kotiana ba poison na roloba troté. Mathieu Bonché aujourd'hui na lobara belé na zakane sengo Julia Mbala depuis Canada na zakane sengo Bibishe Makengo Sogina Rosala mission parce que na mibenga ka charge ya jeunesse congolaise nazalaka ne sengo Sokina Kosepela na ya Niwalo motema ya Christian Louble depuis Paris ya Niwalo. Merci à vous, mais je suis avec Gabana, artiste et comédien avec beaucoup de tristesse. Moi la mobali akolela na émission PC La Plus Plus, toujours en direct Elenia Congo, premier site d'Afrique. Gabana, ça va? Ouais, ça va.
moi moké Nangola Nzambe. Nangola Nzambe ça va. Boni Masola théâtre, famille, Maramutu et les Gaboni. Masola théâtre, toujours joué, toujours répété. Masola théâtre, tu as peine à passer. Et c'est ça qui fait mal. Est-ce que les photos toujours monawana aux autres bien n'habiter les photos oyo parce que Tracy Mbele a preuve par neuf ba photo oyo nde toujours mona oyo oyibi bandeko bien sûr oui Ada Ilunga, Raïs Lubula, Fendi Bakajika. Bete la bisono li solo parce que solo eza ya ba poison. Bino botambola bino misatu. Nanyo pena na bango misatu oboye baki azana poison avant to kota na ba détail mususu. Mais auparavant, quand on a la claire, je pense que la nouvelle mot et vous allez surpris pas batum au Rwanda biso. Ngai mutadi boso na yeba ikazaki na poison pour na yoka ki na ki informé ezalaki Raïs Lubula ko batum suba yeba ite yaki Raïs on a yeba ke azaki empoisonné et la suite na yeba ngo après oyeba ki aza empoisonné ça lui déjà combien de temps ce qui n'a calculé bien et nga na munoko na yemoko nayokaki yango ko informer ngai ezalaki jour tozobimisa corps ya vie dadi nda informer nga ki azalaki déjà mais auparavant nayokaki yango déjà pa bato mais ngai ko confirmer yango na mnoko bato te moko ayebisanga a informer nga et nazala informer na mnoko na ye a informer nga les jours corps ebimaki nde na confirmer ki yango na makambo lo ben nga na ndenge ngai tozali na ye si vous avez na stade na joué traitement après na ozonga après vous avez compris que ma mwango eza mama kamango onde tozalaki mutakoya ko tika te po santé za ye et na comprendre ma mwango eza solo et ensuite na sema mikolonde na wiba tuzakana Ada tuzakana Fendi tuzakana Ngutu je n'ai pas informé que Ada pas empoisonné. Mais il y a prévu c'était pas que les lots de bétalisson en gobo. Tu es que ça maladie mon boye bachaki malgré nion sonango traitement en ozoa tu es que au simba. Si les lots par rapport à la santé il y a Ada traitement zokota mais changement zaté alors comment sous-suka na problème mais comme toujours faible na santé na ye ndesali que a dévoilé oyo ezole kana nzoto na ye voilà a déclaré a dévoilé oyo ezana nzoto na ye lelo bandeko ebele ta total émission et bakolobake ekiri na bino mwa loyenge komaki trop boza ba comédien trop débat trop de problèmes. Est-ce que vous voyez biso que vous avez rappelé bon trop de boîtes le roi boana succès vous aussi pourtant côté si babanda kinaye le lopé suna baninga mususu bakombo tanga mike bazana vraiment ngai ce kolobake ekire na biso tozaka trop boîtes d'abord botambola combien au moins totambolaka au batu bayebi il y a des gens mususu bamona na biso nombre ya bateau batangi wana et ngai aussi na kati on totambola bato belé c'est au moins totambolaka il y a des artistes au totambola to kutani bo to marcher ensemble il y a des bateaux bakanga marodebi ke bazalaka salaka et ça bateau batient ba photo wana et gabana to kanga maka tous ensemble et ce bateau bageza succès to bano coach à boîte to ezana bar nga lobano yango ntamu susu te zanzela oyo ekomisi bandeko na poison na nzoto tete ba vient na biso ba richesse basala ba succès na mboko oyo basuka na poison te ba de Londres basala ba succès après lelo basala ba succès na mboko oyo toyoka lisolo te baze belé ba libanda wana ba président kade basala ba succès na mboko oyo
basuka na mambo te. Mais pourquoi il est abino? Moi, c'est ça le mal, c'est ça le problème. Oh, ils ont ça la passe. Ils ont ça la passe, c'est ça où ils ont ça la passe. Pourquoi kaka Nathan Oyo, pourquoi kaka Abisso? Au moins, je sais pas. Ngana lo balo moko toza ba jeune. To sala musala oyo, ababiso sala musala oyo zana bato ba neda ko sala ngo. Mais biso toye, moi c'est comme si biso toye toza vraiment na bolingoté na makambango. Toza mana bolingoté na makambango. Ata mususu ata mwana lo, ata mususu ata catch na ye, oyebite comment jouer lion. Mais ta mususu yo zala ki wana depuis osomba ngote. Ozana position tant mususu yazana ngo siko te, okomo calculer ma mususu ya mabe. Mo yebite ke étoile mutu na mutu ezana ndenge o tant mususu epelaka. Yo banaka na mususu eka lelo tant mususu pa fuki azuma mususu. Yo kanisi yango ndeka nde théâtre yango peka nde mutu esali ke oluka chela e poison. Ça fait mal. Tout ça ensemble na bandeko to vandaka to melaka to sekaka et babete lo solelo la muki bona ton ba ngana za empoisonné to yo za empoisonné. Ndesinga boye. Na oyeba te so na yo oyeba te na ko expliquer na ba musu ba ali banda boy ba yebi ngana maka musu na musu ba beta soke ba yebi ngana ngote siko boye abeta soke biso nyonso to za empoisonné ta musu na calcula mambo c'est ngana mo na boye depuis na butu c'est na lalité na lalité ti na tele vidéo na ekoti poto na yebi makamona mais c'est bien bose mona mai avandi nango na mutema amoni que santé ezo simba kaka te aloba c'est nda lobi on ndesi nga boye j'étais ici na tournage c'est ba tout ba loba muta kunyo so loba o ya ko loba ça fait mal na otala ngai siko to zakana ba ensemble to along ensemble to vanda ka to sekaka to mena to si tournage boy to yepe pas to vandi mais tristesse eza na mutema tabita mbongo depuis Paris passe na mutema Julia Mbala depuis Canada et sans oublier Alfred Dadi Misaka partenaire privé garçon très responsable Alfred Dadi Misaka merci à vous lelo bandeko belé bazo traiter bino ba fille belé à Paris ba tantine belé ma balle kufa na ba papa peut-être kufa na nenga mabe bino tang bozo récupérer bango alingi yo boyo panzani 1000 €, 500 €. Mais bozo y batté peut-être bango ne bazo tinde la bino ba pire petit pour basisa bino. Ce que ça na conseil au pesa ba master. Koliana n'importe qui, boîte na n'importe qui, otambola na n'importe qui. Lelo za bango. Peut-être pour komono na incité to ebité. Oyebisa bango ne. Mathieu, ça fait mal, hein? Moussala oyo tokota, oyo tosalawa. Tous en a ba famille, tous en a ba parents. Oyo ta mususu ba vie na bango na ba famille na ya famille na biso, batali ya biso. To beta li solo lelo boy, ba beta li solo ya ada azana poison, Raïssa ana poison, Fendi azana poison, tout le babeti kabana azana poison. Comment l'embissa musalango et comment l'embissa c'est tout ça la musalango mais c'est comme si t'es tolinga na bisoté na niveau ya kochela mutu goazo je sais pas ils a rancune ngana yebi ke ada za rankinete ada za gentil na mutu tout acha yebi yo lelo ada za gentil na mutu tout asona mutu tout malamo c'est que nga basi abatute papa biso to le kana TV to sa musala nga na yebi mwasi ya mutu mumbu ete tamuso otana na TV na yebi ete tamu mwasi ona tamuso abengenga tamuso aso na nga na yebi tamuso fa pesa nga félicitations na musana osala ensuite ezala ka te batu tu babengaka pona kokomela mutu to koso na mutu ezala ka fo balingana je sais pas na kolo bateke mwasi ya mutu balingaki to mwasi ya mutu asalaki boy nga na dossier wana te na yebi yango pete tolingani ndete po ndeko obomi lelo wana ndeko na yo congolais c'est biso na biso to beta solo que to tambola bien mais batuni to tambola na bango banani oyo tamusu to vanda na bango to seka na bango ezolo bama qui entourage na ye
bavandaka basalaka bango c'est entourage yango bakomi na poison. Voilà, mesdames et messieurs, on est presque à la fin, mais avant aussi. Par rapport à lobby, il y a le Yenge, non, Mounioso, au moins, je pense pas que le Yenge, oh, il y a lobby, on le fait ça. Mais moi, na rolo ba teta musu to bimara. To za la peta musu na place oyo. Ambiance ezala. Na au contredire yete. Mais photo lingana kaka. Photo lingana. Par rapport à tout. À lobby. Na au contredire yete. Est-ce que ça a un symptôme comme déjà pas Alda pour nous confirmer que Master Penazana Azamana poison? Moi, il y a des fans, Batal Arabiso na TV, Batal Arabiso na ba film, ba o ba yebi Ada. So batali Ada na ba film ozo kota sikoyo, ba comprendre que Ada Ada wazaki libosote. Ba na ko ba Ada za monene, akomi trop monene, faluka ça la régime, mais Ada ça le régime monté. Les lots bat ba commenter que Ada c'est bon, santé au kondi ozongi ndengo zalaka na bandeli. Mais ça oyo ta musu bango ba commenter te. Ada ko akondi to akiti na régime te. Asali sport monté o sa ya konda. Mais Ada za ya ko konda. Ya ko diminuer. C'est otali Ada bo na miso, il y a des gens bataki mission à salaki, ba comprendre que ça Ada oyo zaki li bosote. C'est ba cet homme Ezebede. Oui, oui, continue. Ezebede. Ils ont manifesté dans d'autres naïe par rapport au sol tali misu naïe au moment que Adam misu ya mutazo bela ada comment moi pema soit tambulka mukia oki aza comme souffler faut pema za place moi vanda et dans makambo tout monde c'est comment il y a des fois il y a des films où ada yemo commis ako diriger on taper c'est musuba diriger pour film auto non ça là c'est ada et mutao diriger za matuza pour ça na mesure de ya ko diriger film où ya yemo asali et santé zo permettre côté les mains moi ba kosu kosu ba fièvre les gens biloko yo se manifester dans zo na yo comprendre aza bien té malgré que ça la sembla que bozala ka bien mais aza bien té to komi vraiment na suka mais message moi côté lingana yo parce que émission est en direct et bande comme sous barta biso déjà en ligne sur Elengia Congo ya on a le baka Elengia Congo premier site Elengia Congo est un site à responsable. Merci à Grâce Beauté, l'architecte par excellence de votre beauté. Grâce Beauté Paris, on est là nous tous pour ce coma le rôle ngando papa Olinga Zongelayo Luka Grâce Beauté. Merci à vous Grâce Beauté et merci na bande ko nyoso balinga ba comédien. Tout ça mbela makasi ta la santé à vie de loin. Auti ko bala ndeko ko bundana poison. Tozo kende wapi à quoi sert au bois que les muninga poison au cheli allié yo rozwa nini 120 ans au komati peut-être 100 ans peut-être 80 ans souci na mutema mais message yo po yo kiango ndeko mo abengi biso abi peut-être al dazaki na dossier moko boye ya fille moko na États-Unis to na boye azaka na mobali ne so ba bibana azwaka soki zemi do mambe ko même ebele balobi peut-être mobali wana nde utiliser bato alobaki akosala mabe est-ce que so bozongisi film et kozala yango te kozoza film c'est bien pour doza bato il y a des gens batalaki yango pas uniquement kwakala ba yebi dossier wana mais yango eza cible ya moto asali makambo wana te totala c'est sikoyo bien moko Ada so avandi azo calculer atelemaki wapi azaki wapi nani azali na problème nani alobaki mabe nani alobaki boye boye mais nzambo aza likolo o ayebaka kasi fourmi ya mwindu abatami na se libanga ya mwindu ayebi la personne o asali makambo wana et nzambe wana
ayebi ndenge nini ya kofuta po moto wana ka yo moko ti oloba wake akokokisa 120 te c'est nsima makambo oyo ta mosusu akoperdre ebele ya mabe asali nzambe aza likolo ya des gens mosusu bakozala suspecte bakozala ta mosusu condamné humilié na sujet oyo mais ta mosusu moto asali makambo abatami quelque part nzambe azomona ye ayeba ndeni ya kosila na ye eza pasi. Est-ce que bamelaka so bière nde ezalaki boye bino tout tomelaka so bière te tomelaka so bière te tomelaka so bière te tokoma bato basecret tokoma bato basecret tokoma bato basecret vraiment ata tovandi wapi tomelaka basecret tokoma omela basecret parce que bandeko baza na problème baza empoisonné oyo baolanda traitement bière eza te eza na place ekota te mais ça fait mal bandeko baolanda biso nayebi na nzela ya elenge ya Congo Dodi ya Suka Tracy Mbelenga bosambela mpona ndeko na biso botia na mabondeli bosunga ye na place oyo boza na capacité ya kosunga ye mpo nzambe asala grâce tosala na ye lisusu c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, avec beaucoup de tristesse, Mathieu Boncher, j'ai des larmes aux yeux, les balobara en français. Tala ndeko. Ndeko ye yona makila na nito yebite. Est-ce que bandeko pe belé bakomutu non? Ou s'attendre pe kombo na pe bima? C'est ça. Il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui me demandent parce que nous allons ensemble. Il faut penga pena miyeba eta na ngai sikoyo il faut pena miyeba faut na miyeba c'est ça. Voilà, ça est fini, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai des larmes aux yeux. Alfred Adi Misaka, merci à vous. Bibi Makengo, merci à vous. Et merci aussi à Matou Idol et à Deborah. La Pessimino Bambote Belé. Apportez José Moutima, tu vois. Nous la passe na Moutima. Ce qui est pas en ango. Et ça là vraiment passe. J'ai besoin de comédiens dans cette émission. PC la plus. Appelez-moi. Tout ça émission. N'a banalise. Souci na Moutima passe. Bye.